Sandra soit beauté na JB, on a protégé JB na niveau moka possible. Oh. Oui. Bon, on soit beauté na JB, on a protégé comment avec ça. Mais mon tu kaza zoba. Mon tu nana qui n'est pas mbanda. Et quand mbanda na tu le tu mauvais souvenir à mobile morobo. Non, qui n'était. Na famille na bango bango ne so bazala zoba, kata zoba o baloba. Oh. Comment yoko ko ya pa ya mbanda mutu aza fanatique à mobile o mobile na tika ina ba défaut. Mon il fallait pas na pas Sandra. Ya ka c'est temps na ba Sandra ngalo baneni. Sandra zana na NJB. Sandra tu le va pour ça au bota. Yenda yebi pourquoi bota raté. Sandra tu le la ngazala o jiba sirakaye. O so mona selon Sandra. Non, il y a un autre monde qui va pas Sandra. Non, pas Sandra au Sandra. Non, pas dire ce que j'ai violé. Tu m'as dit que j'ai bien violé. Est-ce que j'ai bien le big dans la zone monde tout cas ajibo na fingole makolo na violé. Moi na lobby, le big est ah lobby oui, papa passe là nous allons lobby ça kabatu makambu nyonso wana. Moi ça lobby hein. Passe là nous allons oui. Première simplement la situation la qui vierge. Andaka finda pour dakina mwana muke. Yo yebi ko dévoiser so ba dévoiser ndeke pesa biso sentiment ya kana mibali wana. Papa na ba yeba dala ndako mwana za vierge. Ko koma propre, o koma makambu nyonso, para o yeba ke mwana ndaza mwana za suspect. Ba danseuse o ba bimana jibango. O bo le ba pe ba mineur pe bazalaka. O pe bazalaka na mwana likolo mo ba mineur bazalaka. Yebi sana danseuse nini. So baza 3 ans na chisa ba 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 jibe. Mais surtout le ngoli ça Sandra nani susu abima aloba jibe salibo. Na ba na jiba banda buenge 4x4 tilelo nani kama mwana tukandai ko samu sa jibeti osuli pe cadeau mwana to yo pe no yena cadeau na ono so pesi yo ozi pe yo si ko détruire vie ya mutu wana ti papa eza passe mwana tukatia za kuna jibe atambola ki tout droit bonde moko aloba sa moi sa boy to ya sala ki jibe mabete ko mobali papa yo botina jibe tabi no blaga na jibe pia na ouais tu sais déjà tout le monde est je vais on attend la mukaka to ça ba très deuxième na ko le bana mona ntuka boeta ke yaya yoni combien de personnes au bazo rêver na vie na bango bota na jibe o bile bo le bana lo shiba violé été to mona na zana mona sukate asa mona ya jibe tata na inde wana na kile na inde wana o yo ko funda na réseaux sociaux mona wana za mona comme on est piana na zoom azue pe na ko yiba te so bizani mona otuka lo ba ke jiba yiba ke mona na nzela classe mais c'est tout ko ça ba vantir ko jiba yebi réseaux sociaux ezali jiba ndaza azaka na ba réseaux sociaux nyosa yebi to akoki ko se mona na moyibi te OK akoki ko sala ngoti po yebi ke akoleka na réseaux sociaux ezana deux musiciens ba banga kalikambu ya réseaux sociaux le ko na bo excusez moi wata na jiba zate combien de personnes les seuls musiciens c'est JB Piana. Les seuls musiciens c'est JB Piana. Combien 20 ans passés. Faut que tu dis qu'à 5 ans tu as 20 ans. Lolo, JB a commis ma belle amie ko batu nyoso. Pour moi na moko ayena lelo ko moko ke ba violé. Sandra muta pesa ka bana ezanzambe. Basi bakata ba trompe babota. Moi ça na trompe moko abota. Boni yo zana jeune fille. JB a contacté me cette première fois. Ayena ko funda ba parents n'était mais pas à moi la moké. Moi na moké déjà ko ya maman kuna tete na côté là il s'apité ya le ba ya le baté atiki na bana ba ko yesu ko to ya na le baki na le baté ba cho premier musa o yo kaki musa yango lengi ya mwana mo le bezate mais ce que nous kala ke bolinga papa chérie zala kaka ou ça va oui à s'attendre ki te la vie na ye ba ko kabwana jibe ndenge ba kabwana Mama, if love is crazy, love is funny. On a coupé sa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostika ki est autiste men na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli simbité nous comme sous na vanika boina kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo ba nzambe na salaki oyo papa Moïse ebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana na komi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh mais na moni
changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste ezali lisusu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui ngamoko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais quand Jésus-Christ de Nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambole pa ya bapaster nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki ba délivrance epai ya bapaster ebele mais bakokai kodélivre ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyoyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badélivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Voilà, toujours continuer toujours dossier moi en tout cas Vinette Oboyebi par rapport à viol na ndenge Obama na ba réseaux sociaux na toile na biso par rapport à leader ya Mofude papa Sergi Bempiana. Alors ça continue toujours batu bazoloba toujours batu pe bazoloba analyse na bango. Alors le tozali na moko ya bayebi pe histoire maman ke bayebi ko analyser maman bibiche tozani awa to solana to en fait dossier à moi en tout cas azape moi si. Est-ce que moi en tout cas sali mabe to sali malamu ya koleka na ba réseaux sociaux pour na kopesa oyo ezali bongo mbela na ye par rapport ya oyo salimaki lors ya bomona na ye nyonso to ndenge ba viola qui est selon ba diri na ye. Alors topesi maman bibiche mbote maman mbote papa. Voilà bande ko bota la biso bangi baye ba ozali maman est-ce que vous a déjà na bana poto lo bapenda ke ozali maman ko baka fille te ke bien la maman mais maman penda ebi passe ya robota mona. Oh oui, naza maman. OK. Na ebi passe ya robota mona. Ya robota bana. OK. Na ebi passe ya nde sala. Voilà. Alors otali vidéo ya mona en tout cas, Vinette. Oui. Voilà. Eloko ni nous ya mutu na kati ya ba vidéo na nyonso et surtout ba place nous so ko loba et azali toujours doit te pas JB Piana a violé na aja muke lelo abotisi mwana asundolié alors qu'on s'occuper na même pas souci majeur neza akendami qu'il y a poto à soutenir pour que atika mangambo nyo surtout na télévision et mais na minute do sur la beaucoup ma justice na éviter et pas moi en tout cas moi en tout cas lobby c'est JB c'est 100% na koloba 10% oui c'est vrai 10% là pourquoi parce que abotinaï toko boyango te c'est 100% mais 90 millions c'est faux. C'est faux pourquoi moi en tout cas ayaka mineur na kokota ba détail wana te tant JB a déjà kay tant chaka misapi tant sala kay bongana yo to sala kati wana comme il kamba JB na nani na moi en tout cas ya wana yo se batu to qualité du mon côté to yo ki moi en tout cas oui c'est normal to c'est la pete yo ka JB to c'est la pete yo ka JB boko ko condamner mutu te kamba moto andi ko loba JB za mabe oui JB za mabe parce que moi en tout cas biso tout le monde na télé moi en tout cas yaka moi na muke. Mais est-ce que na kata chambre ngana yo na ye kuna tozala kati toko condamner kana oshibete. OK. Il faut to yeba tina suka. Deuxième na kolo bana mona ntuka bo etake yaya wana oke na ka mukuse etake yaya etake mama il fallait pas akena o modèle akena o. Il fallait pas. Au mon avis hein soki déjà loko mwana azana kati même chose à mineur même chose à paka même chose à jeune maman loko abisobo bakenda na eloko wana kaka na malembi ko eza na lien mo côté ko kata na lien wana mwana wana eza te
makila wana tezana bino ane na bane ata mwana na kufi nalobi te ata mama kufi ata papa kufi ça veut dire les deux familles bakotikala kaka na makila moko oyo ezotambola ti mokili ekufa tu vois il fallait pas ce face à Nissi papa fallait yamba été non papa chéri na yebi ete mboka mobi na yebi sika papa chéri répétera te na yebi place ta koko papa chéri te biso kutu oyo mbi toza boto yebi plan nyonso côté nyonso tokokozwa papa chéri soit disait que moi so papa chéri abotinga yo yebi bana combien au papa chéri aida oyo aza kutu ba famille na bango te ndeko na mobali jiba za mabe oui jiba za mabe tokoko la ka JBT mais total la pe bolama jibe wana 10 ans passé 20 ans passé combien de bolama bato balobaka jiba malam combien de personnes oh tu le baka les seuls musiciens c'est JB Piana les seuls musiciens c'est JB Piana combien 20 ans passé parce que tu as 5 ans tu as 20 ans lelo JB comme na bena minoko batu nyoso pour moi na moko ayena lelo ko moko boke ba violer na âge 13 ans maman ni na ko bima nga na lo bango pona kuta na wana la lenga ya anya maman ni oya ko mwana na ye 11 ans même si ba tulisu bo nibo tia net bozo anya bo te sujet hein que anya pas kenda papa ma na âge moko boy c'est faux anya kenda na 11 ans OK anya kenda na 11 ans akenda na âge ni osomona wana eza makamususu to lo baka na 11 ans wana papa mwana na ye 11 ans libele ko tout OK libele ko tout na ko matise na problème te tango ye mwana tuka wala ba matake na problème oui et bon on a butu wana na tongo para ya mwana moni mwana na ote akeko la le pa JB elandi ete bayi bazongiselo mwana na $100 soit disant na mboko bat ba pesa après le bo alive mwana na 9 mois robota na ko boko la petit 11 ans c'est que ba para tozo ebeloko nini tozo lukate siko tango likambo ko il fallait bo arranger ngo parce que mwana déjà za na kati nga bibi soki ndeko na nga boti na JB yebi combien de personnes au bazo rêver na vie na bango bota na JB combien de personnes le baka nonga na bota na kaka na JB mimi ngayo na vanda exemple lelo na bota na JB ata sundo ninga na mwana tanga zuka ka mwana wana etalinga iti OK souci nanga mwana nanga zala kaka bien nga na sala vie nanga mwana nanga zala bien pour lobi soki mwana nanga bongi eza bien nanga OK JB zala ba bien JB zala bana o ba bonga o ba kufa ka pauvre te ça veut dire bana wana baza ba ya mwana wana ah monsieur arrête nako ya kutu te bitu moko ya kokosa ngake ke nous porter papa wana plainte oyo mwana nanga kitoko bongo mwasi kitoko avandana aotanga na école bien éducation même pour biso to lukaka bana baza na éducation ya bien ça c'est vrai pour l'avenir éducation ya mwana na yo mwana tuka il fallait pas na ba parents mwana tuka na ba yaya na ba cousin na ba cousine ti bozo permettre mwana tuka le kana TV allo ba bêtise mabe ya papa ya mwana na ye aza copain na ye te aza fiancé na ye te aza papa ya mwana na ye ça veut dire ba o nyonso ba bima na JB ba o nyonso JB aleka bango baza na elembo te mais mwana tuka aza na elembo na JB même passe nanga nazo souffrir na mokili tika mokili baseka na JB okuti fia na bota na JB te tandinga komi JB pe na mosa bota na otando sundola na mwana so les nani eza JB mais si ya kokoma na niveau au détruire papa batu ya 45 quelque akoki mpo kotambola kufi papa akoki kotambola kufi asali crise ya kufi JB na bozomona amutu te eza viole te obile booloba lelo JB aviole te aza para te azala balika aza responsable ya famille na ye asalaka mosani normal mais ekeke kiri moko bobovandi mpo bodétruire vie na ye non ekiri wana mpe bango te bayaki nango po réseaux sociaux evandaki tokondani mpe bata réseaux sociaux te réseaux sociaux evandaki eza na 2-3 ekiri moko bavandi babilo toza piaka toza piaka ale tocreye lokolo yango nomoni bacreye sikoyo toyikoloba papa ya mwana mais sikoyo peut-être papa ya mwana privé mwana mama mwana na ete ok place wana nazo s'il te plaît papa place wana voilà place wana bonheur ya ndambo eza pena maboko place wana na nalobaki tonala lobango l'état seul biso bino bata mayele l'état sera mwana na âge néanmoins la biso qui tient ça déjà 7 ans non moins de 7 ans mwana naza âge 9 ans 9 ans
Jibe azoka na âge 7 ans, c'est le mot à lobby. C'est que Jibe zo na âge mana, âge où on était ndima. Donc moi na sukate. Aza moi na Jibe. Tata na yende wana. Mais kila na yende wana oyo ko funda na réseaux sociaux. Moi na wana za moi na comme on est piana. OK. L'état est moko le bon aux moi na 53 ans. Jibe aza mayele ko le kabato belé to le ka. Avant za kinini, c'était koka. Mais que ça moi na ga. Surtout ba libra tika bana te. Na zoom azue pe na ko liba te so disant moi na tuka lo ba ke Jibe iba ke moi na nzela classe. Mais c'est tout ko ça ba vantir ko. Jibe a des réseaux sociaux zali. Jibe na azara na ba réseaux sociaux nyo sa yebi. Ta akoki ko se moi na moyibi te. OK. Akoki ko sala ngoti po yebi akoleka na réseaux sociaux. Eza na deux musiciens ba banga kalikambu ya réseaux sociaux. Le ko na bo excusez moi wata na Jibe zate. OK. Baza bato ba banga ka réseaux sociaux na niyo ko ba yebi buzo ba ya réseaux sociaux. OK. Ta Jibe yebi so na zo ko mona na nenga ya mayuya. Mwana tuka nenga komi na ba esprit na ye. Mais elle est déjà panjate. Papa, on va même tout pendant 7 ans de patience. Même ngayo, on peut s'amener le côté. Au souverain moi na té. Autant que ça que moi na té. Pour moi on a déjà na âge de la fois de côté à l'école non. Il y a le but la singa kete non. Au souverain moi na té le côté. 7 ans. Il y a le monde tout quand on a esprit ni. Monter mané azaki non. Oh bat le bon moi na malama kota randa. Nous arrêter. Oh abomba ni kambanda 7 ans. Tu arrêter pour le baba bêtise à mutu. Tout ça un peu mais tout on résout le quoi Nicolo. Ce que les camarades privé maman moi na oye mo ba botiti. Tu vois comment la photo bini ah. Nanda ya maman Agnès non? OK. Ezaki na novembre. Na décembre. C'est ça. C'est cool. Tant déjà moi na akendaki kuna. Okota mbeni. Pour moi na tu ka ba photo ezali ya décembre. Oh le kaka pas même à 3 mois 4 mois. Ah. OK. Omoni piaka. Ebi ke kuna so na kena binisi eloko moko boye na kozwa tala papa biso ke Jibe ebele pe bazana ba réseaux sociaux ba Jibe le seul musicien motema munene so baza 5 na Congo Jibe koza premier ngande ni expliquer biso na sala nini po bongisa abongisa asunga ebele to mona ayeda pe ebele asalisa pe ebele apesa pe ebele o yondo telemi boza conseil yebi yango mingi bazolela na kombo Jibe poani bino moko botambola mabe na bavi na bino pona ni baba c'est bazé de l'élite ba danseuse o ba bino na Jibe yango o bolela pe ba mineur pe bazalaka o pe bazalaka na mo likolo mo ba mineur bazalaka yebisanga danseuse nini so baza 3 ans na chesa ba baba ba Jibe to kende penza so to te da depuis non non suko to tanga daka to tata de to lo ngwana ça parce que Sandra ayana idéologie na ye mobali na ye azana ba problème na ye na mobali na ye wana pe na même ngala ko kota yango te po o Sandra le ba mobali na ye ça veut dire que ko kota makambo wana te mais faut quand même na manière pe ya ko répondre mobali yango parce que lingi un jour mobali yango aider yo moi manière moi que oui ça fait mal na ba problème na bino yo sala oui tu sais mais surtout le ngoli ça Sandra nani susu abima aloba Jibe salibo nani na ba Jibe banda buenge 4x4 tilelo nani kama mwana tukandai ko sambusa Jibe ti osuli pe cadeau mwana to yo pe no yena cadeau na ono so apesi yo Jibe yo si ko détruire vie ya mutu wana ti papa eza passe mais promesse où tu pas papa chéri la remémore qu'il a poto mwana batake Chine papa Chine papa na bi na remémore na Kinshasa na komema yo poto tandis que na boité est-ce Jibe atindi ça atindi reine na Virginie na poto papa to zapeka bato makamto ninga toloba atindi reine na Virginie na poto intérêt ni azana ko avec na Virginie intérêt za nini o atindi reine zambota na Virginie na poto Jibe na intérêt ni pas là-bas njoka ni Jibe rozala intérêt makase pa nani et pour mon en tout cas pourquoi Jibe atindi na poto te point d'interrogation yo wana bibo yo kapé Jibe pourquoi boso ni yo ka Jibe te mamu bobimisi Jibe violeur mais c'est quoi la koloba Jibe ça na avocat pour que me funda Jibe ça na avocat koloba na ite po alingi ko sambwa te bino le kola bo waji mamu bobimisi mabe bo finge na bandenge nyoso bo sambusi na o nyoso bo na alors répondre bino ni déjà bino boyo ki mon en tout cas déjà boyo ki mon en tout cas so ya ko yani muto ayaka liboso na parquet yende muto apesa ka moi 50% ya raison tant que ko samba siko to yeba te c'est vrai même yo ki ko funda ozana tort muto azana raison
bon le na ba yo ki jibe tende konanga to ko sani to pesa ka jibe on a futi jibe azani amabe jibe zola ki mona tuka la ka ki pota mimi na poto te José Baïla na to sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ejo ko mate baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekoma kate me bazali kuyiba ah na lembi na lobi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki yo aza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayebisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na bato numéro ezali awa bakutukela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo oza tala baza pointe noire JB Service ezakuna ezali soki wane te angolais nali te nanga angolais JB Service ekare eza musike mwana tukatia azalaki na JB atambolaki tout droit bonde moko alobi aza mwasi aboyi tayo asalaki JB mabe te mpo mobali papa yo boti na JB tabino boblanga na JB pia nango bato mosusu eza bomona kaka JB wana ntongo ndenge alamukaka te osala bacrise sikoyo boti na ye naza fanatique ya JB wana fanatique ya JB te naza fanatique ya JB te nga nalingaka nde motu asalaka malamu naza fanatique ya motu te nalingaka motu asalaka malamu nga so oyebisinga bibishi miseli asala malamu naloba no non wata asalaka malamu bato ebele baloba mabe wata monanga aleka naloba bato ebele baloba mabe wata bosalaka mpe bolama wata ça veut dire biso bacongolais na bacongolaise tobosanaka bolama motu na seconde mais sikoyo tondokenda mwa logique moko oyo lelo mpe esaliki bafinga Sandalina bafinga Kisi Nzora balobi bango mpisi nde baza na nsima ya mwana baza koapuye mwana wana lokola lelo bazalaka susu na relation na JB mpe na te bakomi koapuye mwana pour ke aleka na baréseaux sociaux asambwisa bapréparer première émission deuxième émission mabe ekoti mais Kisi Nzora abi aza innocente na makambo oyo Sandalina asime alobi ye eza bakanda parce que ya mobali na ye babotisa ye balongolisa ye bazemi tout ça yango asengaki bamibale lokola bamanda basangana baatake JB piana est-ce makambo te tone pa ya sa Sandalina azaleki nanga en tout cas naoloba vraiment etake yaya yebi nga très bien tozongisa mabe na mabe te Sandra okoma kosambela soit disant vraiment même pasteur no soka oyokanga aoyebisa o mutu akoma kosambela akangela mutu kanda te tika lisumu ya JB ezonga kaka epa na ye tika justice ya nzambe oyo na mukaka tongo ke kosambela ezonga epa ya JB tika retour expéditeur ya nyonso oyo osala epa JB azongisela oyo zéro ezonga epa na ye mais koleka te olobaki yo ozalaka na rando na JB même nzambe wana ezosambela akolimbisa yo te même nzambe wana ezosambela akopambola yo te parce que oza na kanda ya mutu moko boye asala mabe na vi na yo Sandra mutu apesaka bana eza nzambe basi bakata batrompe babota mwasi aza na trompe moko abota boni oza na jeune fille okobota oza na wana te ebele bamama ya 50 toomona na baréseaux sociaux bazobala ozomona kobota kobola na nani
na Sandra aza siko aza siko côté ensemble la kati oyebi eloko eleki prière na vie ezaki OK ba oyo bazanga to tchaka bango point na vie bango lelo bakoma batu na Congo mais ce que nous tala ke bolinga papa chérie zala kaka ou Sandra oui asatanda kite na vie na ye bakoyi kokabwana jibe ndenge bakabwana nzoka ndeta ozokende na homme marié kotia te na vie na yo ke homme marié na obala surtout musicien kotia na mutu na yo te ndenge na obima na homme marié bende na obima na mutu te libala eza makambo ya nzambe soki nzambe alobaki mutu akobala etake yote na ba ayeke pana na ba aventure soki eza ya nzambe akobala yango mona bato mosusu babala kana te abaliko surtout so oza na nzambe Sandra a gardé silence atika nzambe na ye asala soki vraiment jibe asala o mabe jibe akufi te toza kaka na mokili tika jibe na masumu na ye mais protéger ata moto wana asalaka mpe ata bolamu tala ata bolamu ya jibe ata moko leki na nga ata moko ezala bien jibe aza mabe Sandra boma moto mais naza koimagine soki ezalaki Sandra lina nde mutu abotaki na jibe éviter sort ngo Sandra so abotaki na jibe alinga protéger jibe na niveau moko impossible oui bongo ndenge so abotaki na jibe nga protéger comment akoki kosala mais mona tuka aza zoba mona tuka ngana kende pa mbanda etake mbanda na tile yatika na mauvais souvenir ya mobali moko bo na okende te mona tuka aza vrai zoba na famille na bango nyonso baza bazoba kata zoba o baloba comment yo koko oya pa ya mbanda moto aza fanatique mobali o mobali ana tika ye na ba défaut na koya pa na ye te na koya na ye te na koya te donc ezosalema par jalousie alors oui Sandra aza wana aza na omoni Sandra aza na papa Sandra ana besoin azala na bebe te ana besoin azala na libala na ye aza na besoin azala Sandra lelo mpe na mosusu Sandra na ninga azala te na Kinshasa tolobaka mpe bolamu mwana ana Sandra na mosusu akoko ozala te na Kinshasa mais esalami eza volonté ya nzambe Sandra ayebi te oyo nini nzambe aprometaki aleka na baetape oyo nyonso ti place akokomisa ye nzambe nde ayebi même si ya lobi eza ya bien okoseka kutu koleka 99 jours nyonso obebisaki ya pasi jour moko oseki obose 99 nyonso ya pasi ozomona mona suka ifale pa ye na opa Sandra yaka ese ntango ye na ba Sandra nga aloba nini Sandra azalaka na un na jibe Sandra tilo aza posa obota ye nde ayebi pourkui abotaka te tokoko oloba ngo te Sandra ye mti lola nga azala oyo jibe asiraka ye ozomona selon Sandra non ye nango te mona suka nga na oya pa ya Sandra te naye ba Sandra osani OK en plus Sandra efale pa ndimango mpo Sandra akoma ne kosambela soi-disant agarde silence ya mwana nzambe agarde silence ya fille oyo abangaka nzambe ezala quand même bien so nazonga mpo akisi nzora nga na mona akisi nzora oui biso nyonso tomoni wana na réseaux sociaux awa mais kisi nzora elo na osengi ata ya nanga tosolola bien moi signe ya reconnaissance ezala ta yaya oui so ezala bien yaya ezala tozonga ta nsima jibe aza mabe oui mais tozonga nsima esala bien soko totali bolamu ya jibe ya 2 ans 3 ans 4 ans oui tolobi ya place surprise asali mabe mais te bayokana kaka famille te nga nzoa na okota na nga te bolamu ya jibe mpe ezali bakoyoka na famille te parce que déjà likameko na ba réseaux sociaux lelo justice mpe koki kotelema parce que eza na bafondation eza na ba asbel eza na ba ONGD lelo makambo ya viol bakotelemela yango nanga soki jibe violent eti makambo ya oyokela jibe babiso ya violent esi yoyoki jibe alobi kenga nazwaki mwana ntuka na aji boye nafungole makolo na viole mwana alobi oyebi ke episi alobi wi papa pasi na nzala elobisaka bato makambo nyonso wana makambo mwasi alobi pasi na nzala wi omoni pasi na nzala oyo totambola nango nga kokomoka nde tovande bo nakokosa mpe viole nga tokitinga na tomonaka baaventure bato basala yango ya bateatre tosala yango tomonaka ti mobali moko oyo otelemiseka taxi azwa amemi okoma azelenge apesaka mbongo te tomonaka esalama boke mpe na kasho boye ododomage fi yango esalamaka mais est ce que oyebi mama biso oyebi ke lelo viol eza kaka te kointroduire sexe na oyo epai ya ndeko mwasi viol ekoma lelo nakosimba yo kaka na poitrine nakosimba peut-être na fesse kaka sa consentiment na yo eza mpe viol ya mwana tukonyo loba nini te nalobi kaka oui nayebi sikoyo ya mwana ntuka ye alingaki te jibe simba ye po ntango jibe akotaki mise première fois alinga kofunda mpa baparent na ye te mais po aza mwana moke deja koya mama kuna tete na koti yanga isapi te yaka na ba yanga aloba te atiaki na bana oyo baokola ye sikoyo ntango yanga nalobaki naloba te batio première mosapi oyokaki mosapi yango elengi yango na mongo oloba eza te oyokaki yango elengi
3 fois tata mokolo bongo tso musapi yo mona ni yoye première fois tso musapi ya rien naturel deuxième fois ko bebi sa mama te troisième fois et bon tanga kotisa ko eloko wana tata mokolo bongo munene wana jibe tanga akoti yo ma premier kanga makote et moto banga ntambe ko ataba biji banga zando kango mwana bongo jiba matele likolo tabi ngo blague pour ni to sabo première musapi mona suka so azaki vierge andaka finda po dakina mwana muke OK to mona bana misusu awa papa na lebaki na lobate ashaninga ba ibosho ashaninga shumba ibe na ibe asanga deux fois to mona kana ba réseaux sociaux ga awa comme suna zemi ta maman na ko découvrir que ozana zemi yo yebi ko développer ba développer ndenge pesa biso sentiment ya kana mibali wana papa na ba yeba dala ndako mona za bien ko koma propre o koma makamunyoso bana oyeba ke mwana ndaza mwana za suspect bapara na biso bayebaka neti yo boso de oka onote nga de oka na mama papa mwana nga OK na boso na ete ti lelo na jour ngo so yebisinga na ko expliquer vous na milieu na lié papa musapi goût voilà donc la souka juste un petit conseil na Sandalina et puis na mona en tout cas et puis Kisinzora papa chéri pas tout à l'heure sonnet mo web ça nini pour azapé la victime na photo sur Kiti la photo va bien en tout cas niveau ba kangaye bango meme bela ba kiti na justice bana poto ba yebi ba loi quand même ndenge zalaka c'est normal ba loba so ba yebi ba loi te ba nga ba loba te nga na condamner bana poto te baza ba parents papa moko te be maman moko te nga ba sa mo ane bongo ozo mona c'est normal ba loba bongo na ko yebi sa prise courage vie à monter za rabongo vie moko te bando ngo kutana kaka na bisengo te wana ya vite faut combat zala combat ya nena ya 2023 tito koti 2024 yango yo faut zana combat so combat za te o bundane ni ndeni o kende liboso ndeni o témoigner ndeni o loba genga jipte il faut combat ezala il faut loko ekomelo po oyeba ke oza mobali eloko na oyebiso kaka mais quand même beau ranger en famille mais quand on ranger le cambo pour mai déjà sopani moi naza na kati et loko moi naza na kati moi naza vraiment motuya ya vie na yo moi na wana to yebi vine lobité faut protéger moi na nao mais quand même ko solo la tika nzambe na yo asala tika justice nzambe ekota le cambo en tout cas là on yebi sa prise ya wana yebi ke nga na lingaka yo en tout cas ba fan bo finga ngate na sana nga fanatique à jibe même si mabe na sana ngai po bola mone pe en tout cas pas na ngai kontaka na ko yebisa Sandra atalela nzambe na ye na ya na ye na za mabe o lo Sandra te atalela kaka nzambe soki vraiment asambelaka azwa bola nyonso a jibe atango na ba épreuve azwa mabe a jibe abwaka yango atika nzambe na ye asala elon na yebisa lem su Sandra wana njora oza yaya mais kaka même kotia na se outi na jibe na musika outi na jibe musika soki mabe ezali ranger ekolinga salité ya jibe te batu mususu baloba mabe ya jibe njora en tout cas et que ça la mabe merci na pesi batu nyonso mbote famille na nga nyonso na pesi bango mbote na poto na bote pa Jani Makoma Falon Wifi Bosco Makoma na pesi batu nyonso na pesi mwana nga West Kasima na pesi bango mbote na pesi Mardinet ya Congo mbote Madoka Bamba Raymond Koza na pesi SK ya ba SK Kazadi mbote toujours numéro na nga téléphone o aza besoin de contacter chaîne et ça bien merci Nayena kosanga nanga libosa mozambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso bisenga senga nzanga londe nalebi bi yapesanga kabela nga bisenga senga yasi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai
Yes moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai. Yes moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai. Nalebi vya bisengasenga nzambe alonda ye. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, kotika ngai te. Lokota ngai oyo. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai oyo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso, Yeso. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Hallelujah. Chiro. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga. Soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela. nalingi mobala oyo